Mbote bandeko balandi nyonso nzamba pambola bino bandeko na ngai bana RDC ndenge toyebisaka bino toujours ba combattant ba résistant nouvelle génération ebimi na kati Europe deux fois te bandeko na ngai bana ya Congo tozalaki bongo lelo na mboka ya colonne awa na kati ya Bundes na Allemagne ba jeune oya lelo bandeko ba telemi na ndenga kosakana te bazui relève ya ba tata na bango ba combattant ba résistant oyo ba bundaka combat mikolele kaka ça fait plus de 30 ans d'autres que ba 20 à 30 ans oyo en tout cas bandeko bana o bozali komona na sima bazali ba jeune oyo ba sali organisation monene oyo sali vraiment ba papa plaisir à kosakana te. Aber eine komplette Vermummung, dass man weder eure Augen sehen kann, dass man nicht eure Nase, euren Mund sehen kann, ist verboten. Bitte achtet darauf und wir haben leider hier im Verein wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Deswegen achtet bitte einmal drauf, dass ihr euch einmal ein bisschen entkleidet, damit man euch nicht ein bisschen erkennt. Vielen Dank. Warum hat man das nicht vorher gesagt? Okay, ja, genau, der weiß doch nicht von nee, die stehen da hinten. Tut mir leid, am liebsten würde ich mich jetzt jetzt überrede gerade, wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Es ist an sich aber eine generelle Gesetzesordnung bezüglich des Versachungsgesetzes. Deswegen bitte ich euch alle daran, euch daran zu halten. So, ja, das ist halt so. Ich weiß, das ist klein, ne? Aber die Polizei will das nicht. So, mach. Immer so. Free, free Congo! 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 Stop the kicking 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 Congo! Was macht Rwanda im Kongo? Flüchtlinge in Kongo! Was macht Rwanda im Kongo? Flüchtlinge in Kongo! Was macht Rwanda im Kongo? Flüchtlinge in Kongo! Jetzt vergewaltigen die Kongo. Das machen die auch. Okay? Was macht Rwanda im Kongo? 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 Free, free Congo! Free, free Congo! Free, free Congo! Awa na kati ya Cologne bato basanganaki biso nyonso tozalaki kolanga moko Kongo alenga nazalaki wana baleki na biso bana na biso bandeko na biso en tout cas félicitations vraiment na bandeko nyonso oyo bazalaki mokolo ya lelo. Donc bandeko na biso bana frère Congo bango nde bato batelemi awa na kati ya Allemagne oyo baza kosala ba initiative moko ya kitoko pe bazali ko mobiliser tous les jeunesses nous surtout bandeko boyebe ke ya solo la République démocratique du Congo ezali ko traverser vraiment période moko malamu te oto bengi ba Rwandais ba ko agresser biso na kati ya RDC na kati ya Congo ba botuli biso Goma parce que basi ba installer na kati ya Goma sikoyo bazali ko kende po bazwa pe lisusu kisangani. Donc bandeko na ngai yango bandeko bana na biso ba jeune bana frère Congo bango ba telemi bandeko na ngai ya kosakana te balobi bango désormais bakotika Congo te bakobundela mboka na bango po ezali mabele ya baboti na bango oyo bamemaki baboti bango awa na kati ya Europe awa na kati ya Allemagne balobi na Allemagne pe balobi na français balobi bango bakotika Congo te bandeko ba telemi. En tout cas merci mingi tozalaki bongo na Carlos Kalonji ye pa zalaki wana vraiment en tout cas merci mingi na président
tobosani te tozalaki mpe bongo na Gilles Makofo, président Gilles Makofo mpe azalaki wana bandeko. Vraiment en tout cas merci na ba mama ya Colonne, ba mama ya Colonne mpe batikalaki nsima te bayaki mpona ko pesa maboko na bana na bango balobi likambo ya Congo ezali papa mama tala ba jeune lelo bandeko na ngai balakisi bolingo bake miziki te parce que ba jeune mingi lelo tozali komona baza komipesa mingi na ba mama na makambo tali miziki mais batala ba jeune oyo na malili oyo ezalaki na Colonne bandeko mais bango batelemi bandimi malili ezwa bango mpona makambo tali mboka na bango la République démocratique du Congo. Tolanda vidéo bomona ndenge marche lekaki vraiment en tout cas félicitations à frère Congo na initiative na bino nzamba pambola bino à suivre. So macht man das. Vielen Dank. Wir sind hier schon fast 2 Stunden und müssen leider zum Abschluss kommen. Ich schaue in sehr viele Gesichter, die uns positiv zugestimmt sind, und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich würde gleich den Abschluss der Rede machen. Wir haben unseren Banner hingelegt, weil es zum Abschluss der Rede auf jeden Fall nochmal eine Mahnwache geben soll. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch eine Schweigeminute für die gefallenen Helden einlegen. Meine Rede hat den Titel Helden in Goma, Helden Ostkongos. Und ich habe hier einen Bruder, der selbst tatsächlich praktisch frisch aus Goma da ist. Und er wird uns ein bisschen auf Swahili und Französisch etwas erzählen zum Ostkongo. Ich werde dann übersetzen und den Abschluss machen. Vielen Dank.
n'est pas 3 heures, n'est pas 3 minutes. Trop, c'est trop. Je suis parmi ces enfants-là qui ont été pris par force. Je suis parmi ces enfants-là qui ont travaillé dans des mining pour l'intérêt de l'Occident. Et aujourd'hui, s'ils m'ont fait ça par force, ils m'ont dit de le faire par force à l'âge de 10 ans. So, ich gehöre zu einem der Kinder Kongos, ich gehöre zu einem dieser Menschen, die gezwungen worden sind, in den Minen zu arbeiten, für die Interessen der westlichen Länder. J'ai travaillé, j'ai vu des enfants qui ont été suicidés par ces mêmes politiques à cause de vos téléphones, à cause de vos machines, à cause de vos choses électroniques. Nos mères ont été tuées sous nos yeux comme ça. Des millions de nos frères. Et après vous demandez qu'on fasse la négociation, on ne veut pas faire la négociation. Ich gehöre zu denjenigen, die dazu gezwungen worden sind, für die Interessen hier der Elektroindustrie zu arbeiten. Wir wollen das nicht annehmen. Müssen wir dazu Ja sagen? Nein. Maintenant, je soulève ma main. Aujourd'hui, pour ces enfants qu'on a tués à Goma, beaucoup des enfants de la rue ont été massacrés, mais personne ne les parle. À Bukavu, maintenant, on tue les gens, maintenant, à l'instant même, on tue les gens, personne ne les dit pas. Parce que les gens, ils font semblant de fermer leurs oreilles, mais ils sont tous complices de tout ce qui se passe. So, ich erhebe meine Hand jetzt, um euch zu sagen, es wurden viele Kinder massakriert. Ich erhebe meine Hand und sage euch, Menschen sterben in dieser Sekunde jetzt in Bukavu, werden Kinder getötet. Das für die Interessen des Westens. Wir wollen das nicht mehr. Je demande maintenant à toutes les gens du monde, si vous utilisez le téléphone, vous êtes très content dans le téléphone, il y a du sang là-dedans, il y a des milliers de morts. Peut-être aujourd'hui nous parlons sur le minerai, le coltan et l'autre, mais nous oublions ce qui fait tuer les gens à Beni. Ce n'est pas le minerai, mais aujourd'hui c'est le cacao. Vive le cacao, vive le cacao. Le cacao tue les gens à Beni, mais on ne le parle pas. Et c'est la 3e guerre mondiale que vous faites au Congo. Des suicides et des suicides, mais personne ne les vit pas. 3e guerre mondiale au Congo, personne ne vit pas. Und ich möchte, dass ihr einmal versteht, alle diejenigen, ich sehe euch, ihr habt eure Smartphones in der Hand. Jeder fast auf dieser Welt benutzt Smartphones und ihr solltet wissen, es ist Blut an diesen technischen Geräten. Ihr solltet wissen, es liegen Morde verknüpft mit diesen elektronischen Geräten. Und eines erzählen sie uns sehr gerne. Ja, es liegt an den Mineralien und es liegt an den Rohstoffen für Elektrogeräte. Aber habt ihr schon mal über Beni gehört? Habt ihr schon recherchiert über Beni? Es geht auch um Kakao. Es geht einfach generell darum, so viel wie möglich aus diesem Land herauszuziehen. Ressourcen sind ihnen wichtiger als Menschen. Der Kapital ist ihnen wichtiger als Menschen. Das ist schon fast der 3. Weltkrieg. Im Kongo tobt der Krieg und viele sind daran beteiligt und sie zeigen sich nicht. Das ist der 3. Weltkrieg. Wir wollen das nicht mehr. Et à la fin, je vais dire à tout le monde que vos yeux, j'emmène vraiment vos yeux sur le Kivu, sur le Congo, que vos cœurs réagissent avec tous ces morts, toutes ces souffrances. Ça a plus de 160 femmes violées dans les prisons et encore brûlées vives dans les prisons. Ce n'est pas accepté, ce n'est pas acceptable. Et maintenant, si nous savons d'où vient ce que nous mangeons, de Coca-Cola, ce que nous mangeons, de toute la nourriture, nous devons savoir d'où vient les choses électroniques que nous utilisons. Aujourd'hui, nous demandons à réagir pour le Congo et que la justice soit faite. 3 millions de gens, 10 millions de gens, 6 000 personnes dans 5 jours, ce n'est pas 6 secondes, ce n'est pas 6 bonbons. Ja, Entschuldigung, ich muss das nochmal resümieren. Ihr solltet wissen, dass mit der Aggression der M23 vor kurzem Hunderte von Frauen, 160, praktisch vergewaltigt worden sind und bei lebendigem Leibe verbrannt worden sind. Das sind alles Dinge, die mit diesem ganzen Konflikt einhergehen. Ihr solltet eure Augen nicht davor verschließen, was alles passiert im Kongo.
Okay. Peut-être naisema na Mswahili nao vile vile. 3 minutes haiko. Gerechtigkeit und Frieden. Wir stehen heute hier, weil wir nicht länger schweigen können, weil wir nicht länger zusehen können, wie unser geliebtes Land, die Demokratische Republik Kongo, in Blut und Tränen versinkt. Es gab einen Völkermord in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt einen Völkermord in der Demokratischen Republik Kongo. Morde, Zerstörung von Eigentum, Vergewaltigung, Plünderungen, Frauen und Mädchen haben den höchsten Preis bezahlt und zahlen ihn immer noch bis heute wir hier stehen. Nicht länger als 2 Wochen wurden 100 Frauen vergewaltigt und verbrannt. In Nordkivu, in Dörfern wie Kijanga und Masisi und andere Dörfer fliehen die Menschen von ihrem Land, marschieren tagelang, überqueren Berge, um ihr Lager in Goma Zuflucht zu finden. Goma eine Zuflucht? Jetzt nicht mehr. Ja, es gibt einen Krieg, vertrieben. Ohne Orientierung, ohne nachhaltige Hilfe. Doch Goma ist von Blut getränkt. Die Kivu-Region, Nordkivu, Südkivu, versinkt in Dunkelheit. Ich selber komme aus Bukavu, im Südkivu. Die Menschen kämpfen seit Tagen, seit Wochen. Und sie kämpfen darum, ein Stück Normalität zu finden. Leider nicht. 6 Millionen Tote. 6 Millionen Tote. Ein Zahl. Vielleicht mehr. Wir wissen nicht. 6 Millionen Toten nur? Ein Krieg, der seit 30 Jahren andauert. Ja, ein Bericht über Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einfach in einen Schubladen gesteckt. Einfach so. Die Kriege von 1994, 1996, 97, 98, 2003. Ja, 2022 haben wir auch gesehen. Ja, 23 haben wir gehört. Sie kommen, langsam. Sie kommen. Wer hat was getan? Niemand. Nee, 24, letztes Jahr. Wir haben gehört. Menschen wird vergewaltigt. Frauen, Kinder. Heute, wir haben ein neues Jahr angefangen, 25. Sie sind schon da. Und wir sehen alle stoppen brutalen Vergewaltigung in Demokratische Republik Kongo. Ya solo bandeko na bandi tokomi na suka masolo na biso bolandi émission ndenge eleki ndenge ngamo pe nazalaki wana na kati ya colonne. En tout cas, félicitations na frère Congo, bandeko na biso, bana na biso, nzamba pambola bino. En tout cas, bokende liboso, ma pamboli pena ba papa, et boaka me pa na bino po parce que likambo ya mabele. Luambo ayemba yango, likambo ya mabele. Mabele batika kayango te. Batigo na bazanga mabele. Bakir de lelo, bakoma ko panza na mabele zalaka te, parce que na tango wana babundaka te. Mais tango baye ko telema, bakomi ko bundati lelo comme c'est trop tard. Parce que eteni bakirde lelo bakirde ya ba Iran bayali, bakirde ya Irak bayali, bakirde ya Turki bazali. Donc bazanga mabele. Mais tango wakala Kyrgyzstan ezalaki pe pays. Mais lelo za sous pays te nenge moko pena biso. Toza ko sepela kaka lelo na miziki. Ko kendaka ba église, ko gangaka.
mais ba pasteur boye ba ke mabele soko ezate côté ya nini ba kir de lelo bazala ba mosquée sous te o yali ke ba ko côté ya ba koma ko kota kaka na ba mosquée ta so ya ba tirke donc et comment mon boulot donc pasteur telemela mabele na yo musicien tika nanu kolala sa peuple pongi po parce que ba musicien na biso bango wana kaka babwa kaka mabanga na babwa kaka pe na ba rwandais wana babwa kaka bango ba musicien na biso babetaka matolo et pas ba rwandais donc ozomona keno mobulu akosakana te yango ba petit bana na biso bo telema likambo mabele botika yango te nzambe eloko mutu apesaka bato ezali mabele prophétie ya kimbangu fumu kimbangu alobaka bino na ba année 60 ba année 80 boko bima mboka boko kende na ba mboka ya bapaya mais sur boko mina mboka bapaya bana o boko bota bolakisa bango minoko na bino kasi bobosana pe mabele na bino te po lobi bana na bino bakolinga bazonga na mabele na bino bazanga mabele te donc biso baboti tozala mayele toluka ata mwa eteni ya moke somba mabele na yo na mboka Congo somba mabele po bana oyo lelo ozomona lelo bango pe babandi kobota lobe kosenga bazonga Europe neto zaboye professeur ya kimbangu ekokokisama dans 30 ans awa na Europe awa kawo ekokota awa Afrique etikali continent vierge yango ba européen baza koluka bapanza une grande nation oyo esangisa ba nation nyonso Afrique oyo tobengi Congo la République démocratique du Congo bazolinga bapanza yango parce que tokoma eteni bango baprofite na baminere na biso yango bana na biso fo toteyaka bango ta bazokota komba oyo bayebaka ya solo mabele ya Congo eza kaka makambo baminere te mais spirituellement boyebaka yango mindele basi babebisa biso na batata oyo baboti biso na niveau spirituellement tokoma kokumisaka oyo ya bango oyo ya biso moko tolingi yango te yango naye kobisa bino ke bato na bato baza na kibo bango kibo biso yango moni drapeau oyo eza drapeau na biso kibo biso toza na prophète na biso kimbangu kibo biso toliaka ndenge moko te na bango kibo biso toza na mabele na biso ta ndenge moko te na bango kibo biso to raisonnaka ndenge moko te na bango donc toyebaka ke mabele yango kimbangu akufelaki mabele yango lwambo andimaki akufa po abande kobisa ba vérité et pas ba rwandais bakengo adondo mabele yango mulele akufela mabele yango kimpa vita akufela likambo mabele bana na biso bobunda nzamba apambola bino tokomi na suka ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbangu tokutani bongo mbala sima partagez émission abonnez-vous na YouTube ya Kongo alenga YouTube tosali yango sika pote ya solo tomeka kotelemisa lisusu makambo teli komba tokotika te Kongo ezali mboka na biso mboka bakoko na biso vraiment tout cas nzambe apambola Congo RDC président Fachi toyebeke oza kokutana bakoko so ebele ndenge ozoki pouvoir yo moko tobimisa vérité na miniki na kati ya bundes awa olobiki ya solo président ancien président na yo oyo azalaki président ya liboso avant yo kota Joseph Kabila ye moto azotya bakali toyebi yango parce que économie nyonso ya Congo emarchaka susu te tous les sociétés ezali bloquées na famille oyo ya Joseph Kabila ba banque tozaka susu na banki te ba banque ekoma privé ya bango esika nyonso bokomona ba indien bazali na kati ya Congo boyebaka yango ya famille Kabila ba indien nyonso tu batya bango ba sous couvert ndeko congolais fongola misu nzamba apambola bino tokutani bongo mbala nsima matondo mingi